Bandeko babolingo mbote na bino baibo mesana kulanda chaîne na biso ya www.zoomelmail.com. Lelo tozali na sengo pona ko présenter bino ba émission na bino obo mesana kozela. Ngai papa Roger Babo lelo na ko présenter bino ba émission obo mesana kozela mokolo na mokolo pona ko talisa na bana ya Congo eloko nini oyo tobombeli ba. Rosalie Lokosu na zui responsabilité monene na chaîne ya www.zoomelmail.com pour na kotalisa na peuple congolais vérité to bosolo oyo nini esengeli na biso bana ya mboka toyeba esika oyo bato bazali kokangela bato misu to bazali koyebisa bato ba makambo oyo ezali ndenge wana te ebongi malamu ete biso bato ya Zoomelmail totombola mongongo pe toloba tolakisa bango bosolo po ete mboka na biso ekende liboso po ete ba peuple congolais bayeba eloko nini tokoki kosala po ete nyonso tu ezali kaka mpona lokumu ya mboka na biso po ete ezali esengo mingi mpona kotangusa bosolo na kati na biso ba diaspora congolaise oyo tozali libanda ya mboka. Na ntango oyo bozala kaka bisika bozali nde bokolanda basango ya www.zoomelmail.com. Bandeko babolingo mbote na bino baebo mesana kolanda radio Zoomelmail. Bandeko babolingo lelo tozali na esengo mingi mpona kopresenter bino ba émission na bino bomesana kolanda mokolo na mokolo. Lelo tokolobela bino nini bandeko babolingo? Lelo tokolobela bino na oyo etali bongo Joseph Kabila le rais Sisabidimbu ndenge nini moto nyonso tu akoki kozala na likanisi ya kotia chiffre 3 na motu na ye pona avenir meilleur ya Congo. Bandeko babolingo boyebi ete tokomi pembeni ya ba election na biso ebongi malamu ndeko yo moko oyeba nani okoki kovote. Kovote kaka pona sentiment ya kovote te. Kovote te po ete bayebisi yo te soki entel akomi mokonzi bokobanda kolia 3 fois par jour, bokobanda kokende bakelasi kofuta minerval te, bokobanda kofuta courant te, bokobanda kofuta mai te, bamakambo ebele bandeko babolingo. Alors ke tango tozali kotala kaka bato wana olelo bazali kopesa ba promesse o bazali koloba oyo ndenge tobengaka yango ba promesse ya ndoto ya baba ke Congo ekozala na une vie meilleure, bato bakobanda kolia 3 fois par jour, ba makambo ndenge na ndenge, mais tozali komona kaka bato wana tango bazalaka na tango ya deuxième république, tango pe basalaka na ba gouvernement, tomonaka ba evre wana batikalaka kosala yango te. Yango na tolobi ete bilobaloba oyo bakomi na yango kimpeleke so bazwi ya bilobaloba ezali po ete bamoni ba evre oyo Joseph Kabila asali na mwa mikolo na ye oyo azalaki na kiti ya bokonzi, nde yango na ebelisi bango kimpelekese, nde yango na pe komi kobangisa bango bayebi ete soki bameki kotikela kaka Joseph Kabila kibokonzi a continue tango akoya kosala lisusu ya mingi peuple ya kobosa na bango. Yango na bomoni ete bakomi milelo. Yango bandeko babolingo ezala bato bazali na Congo, ezala bozali wapi président na biso oyo akoki kokamba mboka oyo ezali pe révélation monene papa Simon Kimbangu atikela biso oyo alobaka ke mokonzi oyo akoya na mboka na biso bokomona ete azali jeune yende moto akokamba mboka na biso pe moto akomema biso na nzela oyo ke mboka na biso ekobima na kati na mikakatano. Mokonzi yango nani bandeko? Mokonzi yango Joseph Kabila Kabange, le jeune président. Papa Simon Kimbangu alobaki na prophétie na yete ke koko moko akoya po aya kokamba biso bien. Soki papa Simon Kimbangu alobaki ete na ndenge nzamba alakisi nga na mikolo asuka koko nde moto akoya po adirige mboka na biso, tolingaki toloba ete président Joseph Kabila
likambo etali ya ba jeune te mais etali ya ba koko. Donc prophétie ese lobaki koko mutako kamba wana tolingaki totika. Mais sikoyo eza kolakisa ete na prophétie oyo Papa Simon Kimbangu aptika alobaki ete mboka na biso moto akokamba yango akobimisa biso na ba problème ndenge na ndenge tango bokomona mokonzi moko ya jeune mwana moke ya koya yende moto akomema mboka na biso na kati na ba solution ndenge na ndenge. Tala lelo prophétie yango ekokisami bambula boni oye leki po ete lelo prophétie wana eya kokokisama yangala tolobi ete bandeko ba bolingo ba oyo nyonso tu bomonaka bango bazali kotambola na foto ya Papa Simon Kimbangu na babalabala koyemba banzembu ya ba bêtise banini bazali ba kimbangiste te pe na yebisaka bino tango nyonso tu tango bango bakendeke na balabala bazali koyemba banzembu ya ba bêtise pe basimbi foto ya Papa Simon Kimbangu bazali bana ya bilakelami mabe batikali na libabe ndenge bazali wana po ete bazali koyokisa kombo ya Papa Simon Kimbangu soni kozwa foto na ye baza koyeba monene na ye te pe kokende koyemba ba bêtise koyemba banzembo ya banzoto ya bamama na balabala mawa mingi bandeko. Yango na tolobi ete candidat na biso tokoki kovote ezali bongo Joseph Kabila Kabange parce que numéro 3 ezali numéro moko oyo ete yango nde ezali kosala ezali ko composer mystère oyo ezalaka na ebandeli ya mokili. Mystère wana oyo esalaka ete mokili lelo ezala pe biso lelo tozala tango mystère wana ezwaka likanisi ya kosala bato pe mokili ezala ndenge ezali bazalaka kaka misato: Dieu le Père, Dieu le Fils et le Saint-Esprit. Bazalaka misato bandeko. Yango nde ezali nguya oyo lelo bozali komona ete ngai mama ozali nazali koloba na mikro pe nazali kopema na kati na nguya wana. Yango tolobi ete bandeko ba bolingo chiffre 11 ezali chiffre ya bamababe. Lelo ifo toyebisa bino po ete bato mingi bayebaka te bandeko chiffre 11 ezali ba chiffre oyo ya bamababe bato mingi bayebaka te. Tobanda chiffre 11 oyebi mokolo ndenge Papa Roger ulobaki mikolo eleki mokolo Léopard abetaka na Maroc na ale bake 1-0 bazongi awa babeti bake kobeta na Lubumbashi pa penalty. Il fallait Léopard abeta penalty na tia po ete makambo nyonso ezonga na ndenge ya normal. Nani abeti penalty wana? Kabongongoi. Alataki numéro combien? Numéro 11. Penalty pas. Kabongo a raté. Wana déjà malchance ya liboso. Malchance ya chiffre 11. Bino moko bomona ki le 11 septembre. Ndenge nini ba immeuble ya États-Unis. Ndenge bakitisaki yango le 11. Chiffre 11 wana ezali na makambo ya mabe ebele bandeko. Mokolo oyo pe Yudasi atekaka Yesu mokolo baremetaka ye mbongo na maboko. Bandeko bafungola matoi mokolo baremetaka ye mbongo na maboko. Oyo te batangeli ye penza mofuku boye. Oyo asimbi yango balobi bon ndenge ezali tozali kokende soki tokei moto no bogomona na kopesa ye biz yende Jésus bokangaye. Mokolo batangeli ye mbongo ezalaki date nini? Le 11 mame. Bandeko esili te tozali ko continuer esili nanu te bandeko. Mokolo oyo Ngwanda akreaka likambo na ye oyo banini ya ba ibu tango azwaka décision ba créer groupe na ye ya ba ibu oyo babanda kosala bato sa face na Congo. Tango basalaka première réunion po ete bazwa idée ya ko créer yango ezalaka date nini? Le 11 mame. Tozali kokende nano esili te bandeko. Bandeko mokolo oyo Tshisekedi
oyo alobaka na bato ete bolia 5 millions wana te Mobutu abimisi oyo elukelaki bato makambo babobaka bato mosusu ezalaka date nini le 11 mame tozali kokende na esili te bandeko babolingo ndenge ezali wana boyebaka yango ete omoni Tshisekedi azali kofaire distraire bato ebele toyebisaka bino ntango nyonso bandeko Tshisekedi azali na amour ya Congo te mpe akotikala kozala na yango te me bandeko tolakisaki bino likambo moko ezali teste monene oyo bakongole bokovanda mpenza boraisonne bolobi ete ya solo mpenza Tshisekedi oyo azosangana na kombo ya bapeuple bandeko boyokaka ntango nyonso Tshisekedi ndenge peple bamama na biso viole bafemme viole bamama na biso bazali koviole bango kolela ntango nyonso liboso ya kamera me bandeko bauti kokende na ese na mwasi na ye azalaka na ONG mobimbo bamindele bapesaka ye bambongo soki nalobi na banda kotambola ta na mikro ya ngai mama Rosalie na banda kotuna bakongole eske boyebi ete mwasi ya Tshisekedi azalaka na ONG asi asala nini na Congo bato mingi bakoyeba te bareference nini ezali esika mwasi ya Tshisekedi asala baevre meme na kati ya capitale bakoyeba yango te me azwaka baede na kombo ya ONG na ye tango bango bazwaka baede wana bazwaka yango na kombo ya bapeuple bakendeke kuna koloba nde makambo oyo etali peuple peuple azali komona pasi na bakwebo lingi baede po ete tokende kosunga bazali kopesa bango bambongo me bambongo wana ekendeke wapi tala exemple moko oyo tokoki koyebisa bino bandeko oyo ete bakongole oyo mitu esalaka ifo bomonaka mosika babiloko mosusu bozali kokangela yango miso bandeko ata lelo soki Joseph Kabila azali te na Congo me boyebaka ete na babiloko tozali komona mona boye bato oyo bakomemela biso rien na Congo mpe bakosala rien bazali na bango kaka bavoler baza koluka nde baintere na bango bandeko tomonaki ndenge Tshisekedi boza komona ndenge azalaki koloba bamama na biso viole boye me bandeko lelo tosuki wapi ye wana na mwasi na ye bakendeki ti na este bandeko ata kokende kotala bafemme viole wana bango baganga ye Tshisekedi alobaka ete ye nde azali na susi ya peuple me akomi na este azwi ata tante ya kokende kotala bamama wana alors que eloko ya liboso priorité na ye ifale akende nanu kokonsole bamama wana po ete bango bazali kaka na langage ete bamama na biso viole bamakambo ndenge na ndenge me bakomi kuna bandeko ata misu mwasi na ye ayebi pasi ya bomama ndenge ezalaka me ata koloba ete bon mobali na ngai yo continue campagne pesa ngai bato tokende na mona ata bamama oyo bazali viole rien ata basashe ya suka lipamba bamemeli bango te bandeko bomonaka mosika bato oyo baza koluka baintere na bango bandeko boyebi ete likambo ya kokamwa mpo nalakisa bino ete Tshisekedi aza kosakana na bakongole Tshisekedi alingi Congo te aza koluka baintere na ye bandeko boyebi ete kaka na mikolo mibale lobilobi awa moto moko apiégeaki bango na kamera caché moto wana akoteli bango na ndenge kaka esprit ndenge balobaka ke esprit ya dingungi na kati ya esprit ya fourmi akoteli bango pesa koyeba bandeko bazalaki kosala bareunion moko bandeko kokamwa bareunion bango babandeki kosala ifale koyoka makambo nini bango bazali koloba makambo wana soko oyoki yango bandeko zomona kaka keza kotalisa baintere na bango baza koluka kaka baprofit na bango quelque chose mpona bapeuple te mais mpona baintere na bango bandeko okomona mpe na kati ya video yango na mwana ya Etienne Tshisekedi Félix aza kotya monoko aza kosala papa na impression tala boye bandeko na ye kotala na bimbo moni mwana oyo ntango tolobaka na bino ete ntango alandaka tata na ye na nsima bazalaki kopreparele terrain bondimaka te bandeko Félix Tshisekedi wana ndenge azali koloba bandeko na likambo yango mpe mwasi ya Tshisekedi mpe akoti yango mwasi ya Tshisekedi mpe abandi koloba bandeko tokamwe tolobi donc koloba ete politiki ya UDPS ezali nde mwasi ya Tshisekedi Félix Tshisekedi na bamubake esika basololaka bamakambo na bango banini
désordre ya kosakana te bandeko. Bandeko tango mosusu bakoloba ete me mama Rosalie makambo nini azali koloba. Bandeko bolanda video oyo ndenge nini bakotelaki bango na esprit ya dingungi bakai ko filmer bango na caméra cachée pe babimisi yango bapanzi yango bandeko bazalaki kidiba bayebaki te. Bandeko bolanda kokamwa ndenge Tshisekedi bato oyo bazali kozwa ba décision mwasi na ye zwa décision mwana zwa décision baza koloba makambo ya Kongo mboka monene mais tala basali mo liboke moko boye mubake Félix Tshisekedi na Tshisekedi ye moko na mwasi na ye bandeko bolanda nanu ba image oyo ekamwisaki biso dolobi tala bato ndenge bazali désordonné. Papa Botamba tiela biso ba image po totala bato oyo bazali koloba ete bango nde bakokamba Kongo ya lobi na kati na désordre ya boye kokamwa. Ba image s'il vous plaît Papa Botamba. Aujourd'hui, j'apprends que le pouvoir commence à se mêler de notre confusion parce qu'ils ont accepté la liste des autres politiques de ces témoins pour l'enrôlement. Effectivement, on m'a confirmé qu'ils ont aussi reçu, mais c'est parce que c'est sur ordre du pouvoir pour essayer de bouger les choses, voilà, de nous compliquer encore. Non, mais vous savez que sur 200, nous n'avons pas posé problème. Non, c'est-à-dire, nous, sur 280 personnes, nous avons déposé, on a retiré des macarons pour 240. Et ces macarons ont été distribués, les jeunes gens sont déjà dans les différents bureaux. Alors, je ne sais pas avec quel mandat ça se mais maman, il le faut sciemment. C'est ça. C'est pour embêter. Si le pouvoir fait ça, d'accord. Mais pas que ça vienne de l'UDPS. Mais vous croyez que ces gens-là se reconnaissent en UDPS? Non, non. Nous ne pouvons pas nous étonner de ce comportement. Mais il s'est présenté dans quel cadre? Voilà. C'est ça. Moi, je demande. Voilà, nous sommes normalement illégal, mais comme le pouvoir veut de cette manière. Eux, ils violent les choses, maman. La constitution, ils sont. Non, maman, voyez, elle a pas avec le mandat du président. Et c'est le chef du parti. Alors moi, je ne vois pas avec quel mandat là-bas pour reprendre ça. C'est pour cela que je doute ça. Je doute de ça. Non, mais les gens de la ça c'est le pouvoir, ce sont les voyants. C'est pour nous embêter. C'est pour ça qu'un état de droit, c'est la force. C'est toujours le petit à petit. Donc, chercher de trouver un bon avocat. Voilà, c'est ça qui va les attaquer. Pour lancer. Voilà. Ça, il faut faire un procès. Voilà, c'est ça. Ah, ça serait retentissant. Il ne faut pas se plaindre. Pleurer. Il y a des choses. bolingo bino moko bouti komona pe bouti kolanda ndenge nini Tshisekedi na bato na ye na mwana na ye na mwasi na ye bazali koloba makambo ya mboka oya mboka na biso RDC makambo nini bakosala na ndenge ya kulisi bandeko botala kaka basekelo bazali koloba nde ba vérité na bango balobaka yango ezali mawa pe soni bino moko boko juger kaka pona komona moto akokambela bino Congo oya lobi bozali kobenga ye Moïse botala ndenge ye moko azali na kati na désordre ya kosakana te bandeko babolingo sikoyo nakolakisa pe bato mosusu po ete bato mosusu bakomaki balobi ete ye ozoloba ete mwasi ya Tshisekedi soki mama Marthe ye azali na ONG akei na este amoni ata bafemme violete eske makambo ozali koloba ezali vrai oui bandeko makambo tozali koloba ezali vrai mwasi ya Tshisekedi azali na ONG na ye ONG wana bandeko
meme bamindele oyo bapesaka mbongo basalaka mpe balettre oyo bazali kokotisa na babiro epai ya bamindele po ete soi-disant bango bazali kokende mpo bakende kopesa baaide. Me bandeko tala sikoyo eloko nini esalaki mokolo oyo mwasi ya Tshisekedi akei na Congo mpo na kokende kolakisa bamindele wana baevre oyo asalaki amemi bango kaka na soki kote ya Kabeyaka Mwanga na Mbujimai soki na Kananga pona kokende kolakisa bango esika bwakaka mwa bamieti na ye alobi oyo te azali kosalisa bakongole ONG wana bandeko azwaka bambongo me na kati ya capital tomona te esika azali kosunga ezala ta ekole moko boye oyo mwasi Tshisekedi akendeki abongisi atie babana kati eloko te ezala ta nini me bandeko tango babelge ekomaki ete babelge bakende komona baevre amemi bango na Kananga soki na Kabeyaka Mwanga po akende kolakisa bango esika nini abwakaka mwa bamieti na ye kuna bandeko. Eske bino bakongolais boloba nanu depuis bino boyebi ete mwasi ya Tshisekedi azalaka na ONG boyebi yango te me azwaka bambongo na kombo ya bapeuple congolais ezali ONG ya lelo te ya kala me botuna sikoyo bambongo yango bapesa na ONG na ye oyo aedaka bakongolais ata na capital asala ta elembo te me bambongo yango ekendeke wapi omoni keza kovanda kaka na bacompte bancaire na bango na poto bandeko bomonaka mosika ntango mosusu bato bakoloba me makambo nini mama Rosalie azali koloba na kosenga na papa Botamba tiela biso baimage bomona ndenge nini mwasi ya Tshisekedi akendeki na babelge ti na Congo na avion ya Libumundunda soi-disant akei na bango po na makambo na ya ONG me olia mema bango na Kinshasa esika makambo nyonso esalamaka mpenza ke po ete esika baverité ezalaka ya memi bango na village po ete bamindele wana bakomprendre eloko te po ete na bato ya village akoloba na bango kaka na monoko ya mboka na Chiluba abwakeli bango mwa bamieta kosikosi bango bamindele balobi te azali kosala bandeko baje wana tosi toyebi yango bandeko babolingo bolanda na babilili botala ndenge bakendeki na babelge na Monsieur Wechi na avion ya Libumundunda oyo bakendeki na yango ti na Congo pe kokamwa mingi tango ngai na yokaki ete mwasi ya Tshisekedi azalaka na ONG bandeko suki ya moto etelemaki nga na lobi moni ndenge bato baliaka na kombo ya peuple congolais nani yango ayebi ke mwasi ya Tshisekedi azalaka na ONG ata na Kinshasa na capital asala ta elembo moko te voire meme bomoni bino moko akeya na este bandeko ata basavon ya pamba po ete aloba ete na memeli bino bamama basavon oyo ezali lokola elembo po ete bosukolaka ta babilamba banini rien akei maboko na makolo mpe bamoni mpe bafemme viole yango te tala bato bazali koloba ete bango nde balingi ba peuple congolais bandeko bomonaka mosika bato bazali koluka intérêt na bango Tshisekedi azali koprepare terrain mpona mwana na ye Félix botika koboma nzoto bandeko yangana nalobi ete boyaki maboko pamba bokozonga mpe maboko pamba po ete nzambe asi akangoli peuple congolais baje oyo Tshisekedi aza kokanisa ete akoki kobetisa lisusu bakongolais shita nsima po ete tozonga na ndenge ya deuxième république soki alobi likambo te olobaka kaka oui azoyeba te ke système de GC changea idéologie Joseph Kabila yeli biso na Congo tofungwami na makambo ebele po ete na ntango ya Mobutu bablokaki baesprit na biso sikoyo aza koyeba te ke baesprit ya bakongolais si efungwami bandeko babolingo na ntango oyo nakosenga na papa Botamba tiela biso baimage bomona ndenge nini mwasi ya Tshisekedi azali kosakana na mbongo oyo bazali kopesa na kombo ya ONG na ye na kombo ya peuple congolais na ONG na ye mpona kosunga peuple congolais me ye azali kodrible yango azali kokende kobwaka bamiete na Kabeyaka Mwanga na kote ya village na ye epi mbongo nyonso tu bamindele bapesaka na ONG na ye wana oyo bango bakomaka na bamikanda na bango ete bopesa biso boye po ete bapeuple na biso bakongolais kaka na kombo ya bapeuple nde bango baliaka kaka mbongo me bandeko bomonaka mosika bapeuple bofungola biso bokomprendre bato oyo bazali banani tiela biso baimage totala ndenge nini mwasi ya Tshisekedi akendeki na Congo pe na Monsieur Wechi pe azalaki na kati me tozali kokamwa mingi ndenge nini ONG na ye wana ata na Kinshasa esali tikala ta kosala eloko te
Ba image, s'il vous plaît, Papa Botam. Oyo ya bino Cyprien Wechi, ya les amis de Wechi. Alekisaki pe lisangu na ye epa ya Félix Tshisekedi pour na kopese la bino. Bolanda. Bonjour, on peut savoir quel est l'objet de votre venue à Mbuji-Mayi? De ma venue personnellement ou de la délégation? Personnellement. Bon, personnellement, j'accompagne ma mère qui dirige une ONG, AFEPRO, et laquelle ONG s'occupe d'œuvres humanitaires, sociales et tout ça. Atterrissage forcé, il y a Maman Marthe Tshisekedi. Moi, si il y a Papa Tshisekedi, na kati ya ville ya Mbuji-Mayi. Boko mona ndenge bana Mbuji-Mayi bayambaki ye. Tolanda. Lelo toko immortaliser événement monene ya descente ya Maman Marthe Tshisekedi en 2007 na Mbuji-Mayi. Ndenge kaka mosala ezali kotinda biso ya kokundelela bino ba information où qu'il soit. Tokundeli bino encore une fois de plus événement Oyo. Nakati ya avion ya défense nationale belge Oyo tobengaka libumu ya ndunda tokutanaki na Maman Marthe Tshisekedi. Ndenge Oyo ya bino Cyprien Wechi azalaki ko accompagner délégation ya défense belge au Congo azwelaki bino bilili. Ndenge bozali komona esengo ya Maman Marthe Tshisekedi na bokiti na ye na libumu ya ndunda bato bazalaki ebele batondisamaki na esengo ya koyamba ye. Na sima pe les amis de Wechi esalamaki na ndeko na biso Cyprien lokola azongaka sima te asalelaki bino mosala ndenge amesana. Atambolisaki pe lisangu na ye. Ebele ya bato bayaki koyamba ye na ndenge oyo bozali komona na bilili. Tokolemba te kobeta sete les amis de Wechi ezali media ya bato nyonso tout. Docteur Kalonda, Téléma Tongé, Bruxelles. Donc nous accompagnons la délégation du ministre Flao. Donc j'aurais aimé savoir quelles sont les nouvelles par rapport à la santé de votre époux, le leader de l'UDPS, Étienne Tshisekedi. Mais ici, je ne suis pas venu pour parler de mon mari. Je ne suis pas venu pour parler de mon mari, je suis venu pour moi-même. Mais je ne peux pas venir dans le cadre humanitaire sans que je ne vois pas nos combattants et combattantes. C'est pourquoi je dois les voir. Bandeko babolingo bino moko bouti kolanda pe bouti komona babilili pe ebongi malamu bomi tuna ye ONG yango ba evre asala yango wapi ezala ta na kati ya Kinshasa na capitale asala yango wapi wede ONG wana bango basengaka ba aide basengaka yango na kombo ya ba peuple congolais me bandeko bomona ka mosika soki kutu bato basali bambule ebele ba profiter na kombo ya ba peuple congolais kolia na kombo ya ba peuple kosala makambo na bango na kombo ya ba peuple mais peuple yango basalela ya ta eloko te bino bokanisi ete nde soki nani Tshisekedi azwi bokonzi akosala nini na Congo bandeko botika ko rêver botika kolala yangana tozali koyebisa bino bandeko ba bolingo nzambe abimisi biso na kati na nzungu esika ba kangaki biso lelo oyo tomoni clair tozali lisusu bazoba te nzambe azali nzambe ayebi tango biso ba Congolais tolela siko alobi ete lokola nasi na bimisi bino na kati ya mpungu oyo bakangaki bino pe na bimisi bino na kati ya nzungu oyo batiaki bino na lingi lisusu te moto azongisa bino yango nomoni ete ezala bangwanda ezala Tshisekedi makambo nyonso bazali kolinga kosala pona kolinga ko manipuler peuple pona koluka ba intérêt na bango ezali kosimba te yangana bomoni ete tango ngwanda bandaki koganga mikolo na ba internet bomoni aza kosala makelele po ayebaki ete opération na ye wana asali ya bakomando balingaki bakota kota ya Congo Brazzaville azalaki sir na yango na ndenge ya kosakana te ayebaki ete ekolela mais
na minito azali kokamwa mpe aza kondima te ndenge nini bafieti bango nyonso. Papa Roger napesi yo maloba. Merci mingi Mama Rosalie pona kopesa ngai maloba. Yango na bandeko ba bolingo na o nyonso Mama Rosalie uti koloba. Yango na ba peuple congolais ezali malamu mingi. Biso il faut voter numéro 3. Parce que ceux qui ont voté numéro 3, tozali komona makambo ya malamu, tozali komona ba solution na makambo ebele. Mais numéro 11 bandeko, numéro ya ba malheur, to pesi bino ba exemple. Numéro 11, kabongo lettre numéro 11 a raté la biso penalty contre Maroc, wapi na Lubumbashi. Oye lingaki pesa biso victoire poto kende na Coupe d'Afrique na Egypte, to raté yango. Pourquoi bongo rataki penalty? Le 11 septembre, tala makambo basalaki ba américain, bakwasi ba immeuble na bango le 11 septembre. Tango Ngwanda créaki nini na yo na makambo ba ibu le 11. Donc le 11 ezana ba makambo ya mabe oleka na mboka na biso. Yango wana eza kolakisa biso ba moment moko sombre na kati ya RDC numéro 11. Numéro 11 ezolakisa biso ba moment sombre na kati ya RDC. Mais numéro 3 bandeko soki to bandi kotala tala tango Joseph Kabila zui bokonzi botala tango ayeko banda siko misala na ya 5 chantier lelo Kongo engengi bandeko ezali na bato mosusu bazalaki na poto bake na Kongo tango bazongi balobi no bandeko bakomba to bakosaka biso na bangwanda bazaba de lokuta Kongo ndenge ebongwani bandeko ata Mobutu azwaka ta ya kosalela biso ba makambo boyete bandeko. Yangana na ebisaka bino bandeko ba bolingo soki na mokili ya bato bakufa babetaka ba masolo entre bango na bango bisika bautaka je suis sûr bato bazokufa mikolo soki bakei bazobetela bato bakufa ba masolo balobi bandeko président wana ya mwana muke Joseph Kabila oya ye na Congo azosala ba makambo kobongisa banzela banini wana bato nyonso to bakufa na ntango ya deuxième république bazokamwa kaka ya solo wana mwana odongo il fallait tozala wana omoni kaka ndenge bato mosusu baregretaka il fallait tozala tomona bamoma wana il fallait tozala wana bato bazokufa mikolo bazokopompe bahistoire bandeko yango wana tozali koloba bandeko ba bolingo Joseph Kabila azali moto oyo to président oyo abongi na mboka na biso yende azali président oyo akopesa biso solution ya mingi na mikolo koya bandeko bobosana teke bato lelo bazali kotangela ye o 10 ans asali nini bandeko bobosana teke bato lelo bazali koloba na ye o 10 ans asali nini kaka bato babomaki mboka na biso na ntango ya deuxième république nde bango wana bango nde moto ntango mpe mokolo asuka baza kokima bake na bank bizai babimisi bambongo nyonso na baor nyonso ezalaki na bank bizai babimisa yango bakenda nango na Afrique du Sud nani ayebi yango te yango na bandeko ba bolingo bamakelelo nyonso bazali kosala bakanisi ete bakozonga lisusu na Congo mpona bakende kosa kampare jamais mboka na biso ndenge ezali wana bandeko ezali mboka na moko oyo ete Congolais nyonso il faut telema à travailler bango bakomi kanga na nani na influence ya kotelisaka bakongolais bakongolais boza kolela pongi bolamuka tala mboka na biso eza na diamant eza na cobalt tala ndenge bamama na biso baza kokufa bamakambo kaka ya lokuto batelemeli yango wana me bandeko histoire ya bamama oyo bazali kokufa na este oyo ndenge bazali koboma bango ezali histoire moko ebanda depuis 94 donc 94 nga nayebisaka bino bato mingi bandimaka te mokolo oyo Abiyarimana akufaki ntango arme ya nani ya arme rwandaise na bahutu bakotaki na nini oyo na Congo bandeko po ntango bakoti bamosusu bakomaki kokita vers le sud bakote neti ya Katanga bazalaki soki bazoya na baminduki na baona nso bakomi na village moko balingi ovanda na bandeko basali safas babomi bato baokipe village makambo nazoki koyebisa bino ezali vrai bandeko bato bayebi histoire ya Congo bakoki koloba soki nazali kokufa kokosa basala basafage ya kosakana te
bacrime ebandaka na ntango wana me na ntango wana ngwanda na Mobutu bakangelaki yango miso boyebi ntina nini bakangelaki yango miso mpo na nini mpo na ntango wana lokola barwandais bakotaka na mbongo ya banke ngwanda na Mobutu basepeli barécupere yango batikeli bango liberté siko basala ndenge balingi na baarme bandeko ezalaka alors baarme wana bakotaka nango na ntango wana bandeko Kabila nano akoti kutu te baarme wana eboma bato ebele na kote ya este me bato mingi bayebaka yango te makambo nazali koloba eza vrai soki nakosi botuna ata bato ya sécurité oyo basala na ntango ya Kongo bakoyebisa bino na kote ya este baviolaka mpe basi na moma wana me ntango wana Mobutu na ngwanda bazalaka na bokonzi me na ntango wana lokola makambo ya ntango ya ex Zaire ezalaki kaka kosalama na ndenge ya koetufe bato bayebaka yango te lelo bato mosusu baza koya o Mobutu asali eloko te na Kongo Mobutu asali eloko te ata ndenge bozoloba oye moto akosaki mpe te Mobutu akotisa pe te bandeko Mobutu nde eloko bakongole bayebaka te nakoyebisa bino boye Mobutu atikalaka kokotisa pe na Kongo te problème ya Mobutu elaki nini problème ya Mobutu lokola azalaka enfant chéri ya baaméricain lokola bandaki kosatisfaire bango na basystème oyo ntango ezalaki basystème ya baguerre froide oyo ezalaki okomona ntango mosusu soki balingi baboma ta président moko bie na mboka boye bautilize peti na bango Mobutu nde bandaki kocontrôle Afrique centrale nyonso oyo bazalaki soki baza na kopo ube baboma président ya Rwanda ube baboma président ya boye bakoyepa Mobutu nde akosala organisation wana ndenge nini makambo wana ekotambola mpo mpe bakende bokoboma moto wana bamakambo nyonso yango wana omoni baaméricain sikoyo ntango esalaki bongo nde basécurize bapesaki Mobutu assurance basécurizaki Congo à 100%. soki Mobutu azalaki na kati ya bakoro ya bato wana te bandeko na ntango wana bafrontiere ya Congo na ntango wana elingaki ezala bilemba banguna balingaki bakota bino bokanisi banguna oyo babandaki kolinga kokota na ntango Mobutu azalaka na bokonzi oyo babandaki kolinga kokota po ete basala bandani babandaki kosauve bango ezalaki kaka bamilitaire étranger oyo babandaki koya o France o Belgique oyo babandaki koya mpona kosauve armée congolaise to armée zaïroise à l'époque na ntango wana batikalaka teke mpenza eyoma moko ya makasi mpenza boye to yoko armée zaïroise mutu basauve yango jamais kaka oyo nde ntango tomonaki ya kote ya Shaba oyo mayele nde ntango azwaka makambo ya mer wana nde tomonaki ete makambo esalamaka oyo bapesaka ekombo ya serpent de rail me bandeko tala kaka bakamaniola Mobutu alingaki ameka maji ntango baye koforme unité ya bakamaniola bandeko basalaka erreur bakei koatake ex Katange bandeko na banzi bato mingi bayebi lisolo oyo ndenge nini histoire mpe ya bakamaniola esilaka bandeko batindi bango na champ de guerre bakomi kuna boye kaka na ndenge bagénéraux na biso bafaux généraux na ntango ya Mobutu bayebi ata kosala plan de guerre te bandeko bazwi liboka ya bakamaniola nyonso batinda bango bakotisi bango na champ de guerre sans oublier ke binemi basi bamoni bandeko baencercla bango ntango babandaki kosasa bango bandeko basilisa bakamaniola likambo wana bandeko mpo kaka ezalaki na ntango ya ex Zaïre soki ezalaki na ntango mpenza ya pays oyo eza na démocratie il fallait mpenza bamobutu wana na bangwanda na bato mosusu basamba po ete basoldat bakufaka na ndenge ya kosakana te alors bandeko babolingo tokoyebisa bino boye il faut boyeba yango ete Joseph Kabila azali président oyo ebongi na biso il faut tovote ye po ete azali komérite mpo na nini parce que Joseph Kabila asali bamakambo ya minene bandeko babolingo bato mosusu bagangaki ya balobi ete oyo Joseph Kabila ayebi koloba lingala te oyo Joseph Kabila me bandeko Joseph Kabila koti na kati ya mbandaka bandeko abwaki ngwaka oyebi ke meme na bakombata oyo bazalaki ya bandeko mingi mitoke mibeso ebimi Joseph Kabila abwaki ngwaka na banzi ete place bato mosusu bazalaki ko bichopo libumu eninganaki balobi biso tokanisaka ete ayebi ata koloba te eloko te tala ndenge aza koboya Joseph Kabila abwaki ngwaka bandeko
alelisi yango bandeko ntango mosusu bokondima te. Papa Botamba tiela biso baimage totala ndenge nini Joseph Kabila abwakaki ngwaka kuna na Équateur bandeko ezalaki somo na bakombatana na poto bandeko bandimi te mingi balobi biso tokanisaki ete président yango alobaka te lingala te ndenge babandeko kosa bato ayebi ata momoko ya lingala te nzoka nde aza kobwaka ngwaka boye bandeko Joseph Kabila abwaki ngwaka somo alelisi yango baimage s'il vous plaît Papa Botamba. Mbote na bino nyonso Mbandaka merci mingi ndenge boyambi ngai awa na Mbandaka na province na biso ya Équateur. Mbote na bino nyonso Mbandaka merci mingi ndenge boyambi ngai awa na Mbandaka na province na biso ya Équateur. Bandeko babolingo na banzete bino moko bouti kolanda pe bouti koyoka bomoni ndenge nini Joseph Kabila bwaki ngwaka na Équateur bandeko oyo ata soko linga oza motema mabondi makate me oyo ezali moment oyo ifo ndeko ndima yoka lingala moko ya propre za koloba yango na soin nyonso bandeko. Okomona bato mosusu baza kobelela biso tozali bakongole me yoka bamangala na bango okomona moto mosusu aza koloba lingala esangana na chiluba tina te yo kusakana na yo jenge na beta yo me na kati ya poto ojenge na beta yo yebi ete biso tozali bato ya Tshisekedi yoka mutu mobimba na kati ya poto osokomi na poto change pe langage okomona bato mosusu na kati ya poto kaka ngai nazali boluba ya kananga ngai na jingaka mingi makelela soki na amoni makelela na fufu na diaka yango bien na pilipili na mwa skol bandeko me na kati ya poto yoka langage me yoka Joseph Kabila ndenge alobi lingala moko ya propre penza ozomona ete non Joseph Kabila nde tokokoloba ete aza penza congolais me bato mosusu wa bandeko okomona mutu mosusu ko tina toka biso tuzali baluba ndenge ezali wana tuzali kulinga kaka Tshisekedi azwa bukonzi po ete mboka na biso ezala malamu tubanda kudia mfufu mokolo misatu na mokolo tubanda kudia Thompson tubanda kudia Dikelela tubanda kudia mamutambuka ke zanga tina me bandeko babolingo il faut boyeba yango ete Joseph Kabila yende azali président na kati ya Congo onyoso bazali kosala ezali pamba balingaki kosala ba manœuvre même na minute ndenge tozali koloba bandeko bauti kofieta ekiri na bango ya bakomando basilaki kokota bandeko na bato ba soldat ya Congo Brazzaville bazalaki na bango bandeko bauti kofieta bango bandeko ndenge ezali wana na yebi ete ngwande sika azali kotoka po ayebaki ete mission wana ezalaki mission moko kitoko mpo na bango me na minute oyo milelo bandeko milelo na milelo bapepe congolais bozala na kimia Joseph Kabila toyebisaki bino ete armée na ezali bien préparé eloko makelelo nyonso bazali kosala bakokoka te eloko moko ekoya te mpe bokomona ete bakomaîtriser bango nyonso. Maman Rosalie nazongiseli yo maloba. Merci mingi Papa Roger pona kozongisela ngai maloba kaka ndenge toyuti koloba bandeko babolingo ezala bato bozali kuna na Congo mobimba il faut koyeba yango ete numéro ya délivrance oyo ekoki kotinda ete Congo na biso wana ezwa solution Congo na biso wana ekende liboso Congo na biso emonda makambo ebele numéro ya délivrance ezali kaka numéro 3. Numéro 3 nde ezali numéro oyo ezali po na délivrance ya Congo bandeko nazali kozongela Papa Simon Kimbangu apesaka prophétie alobaka ete mokolo bokomona mokonzi moko ya jeune ya mwana moke oyo akoya yende moto akomema Congo na kati na délivrance pe yende moto akosala ba makambo minene na kati ya Congo bandeko alobaki teke mokolo bokomona koko to tata moko ya mukolo akoya yende moto akosala makambo na Congo te alobaki jeune président yango na tozali komona lelo oyo ndenge nini Joseph Kabila azali kosala bandeko balobi ete mingi
ba parisien mingi bakenda Congo bandeko mingi babosa na ba mapangu na bango baleka po ete changement oyo Joseph Kabila atie bandeko mingi babosa na ba mapangu na bango yango na tolobi ete Joseph Kabila azali kobongola poto na kati ya RDC yango na moni ete bato ya opposition oyo bazali kosala nyonso tu balongola bato ide wana na mutu basala neti ba étouffer pona nini soki kaka batikeli Joseph Kabila leki mbala oyo bandeko po bayebi ete makambo ya kosala ya minene na mboka yango nde ekotinda ete peuple penza akunda bango na se ya mabele libela yango nde eloko eza kobangisa bango me bayebaka ete bakoleka pete kaka ndenge toza komona Joseph Kabila aza kosala baplain ya boye non bakoleka te numéro 3 biso ba peuple biso nyonso tu kaka numéro na biso ezali numéro 3 numéro ya chance numéro ya ba promesse oyo ete ba réalisation ezali kosalama numéro oyo ekoki kosala ete lobi Congo ba promesse oyo tozelaka pendant deuxième république oyo ba promesse ya bandoto ya baba to banda komona yango numéro 3 ezali ko promettre biso avenir moko meilleur na kati ya RDC et bongo biso to boya numéro 3 mama papa yo moto zali na Congo yebaka ete numéro na yo ya chance oyo ete zali pona chance ya mboka na biso ezali kaka numéro 3 numéro 11 ezali numéro ya ba malchance bandeko bino moko boyoki ndenge kabongo akataka penalty oyo epesaka bazairoi à l'époque nyonso to espoir po ete tokende na coupe d'Afrique na Egypte bandeko penalty wana kabongo abeti yango alataka numéro combien numéro 11 oyo nde numéro ya mama babe bandeko numéro ya mama babe bandeko yango tolobi ete numéro 11 ezali vraiment numéro moko ya mabe numéro ya libakala numéro ya libabe. Mais numéro 3, ezali numéro ya solution, numéro oyo ezali kosala misala, numéro oyo epesaka ba promesse ya lokutate, oyo ezali numéro oyo ke soki eloko ya malamu ezali pona peuple, numéro 3 ekopesa solution. Yango na balobi ete biso nyonso tu tokovote numéro 3 Joseph Kabila Kabange ba congolais nyonso tu na kati ya Congo numéro na bino ya chance président oyo akoki kosala makambo na kati ya Congo ezali bongo kaka Joseph Kabila Kabange bandeko bino moko bouti komona ndenge nini Tshisekedi asali bampiaka na ndenge ya kosakana te basalaki makelela pona makambo ya avion bakosi bato pona makambo ya avion mais botala avion wana ezalaki avion moko kaka ya kumfuantina avion kutu ya bato oyo baluaki oyo bandaki kolobo avion na ye bandeko avion zonga na Afrique du Sud yangala tolobi ete bandeko il faut botala ka bato oyo bakokamba Congo bolandaka malobo bazali koloba boyebaka ete makambo bino bozali kondima o bozali koloba ete to ndima kaka bozali nde kobomba danger ba bomba retardement na kati ya Congo po ete un jour bokomona ete ekolukela bino mindondo po ete bokobanda koloba soki toyebaki po ete ba histoire ya bato indepes ekosukela kaka na soki toyebaki mais yango na mpona koevite soki toyebaki to vote biso nyonso numéro 3 numéro ya chance bandeko bolingo na banzi ete oyo tozalaki na yango wana bozala kaka bisika bozali na nsima bangonga nde tokotalisa bino basango tobombeli bino ya radio Zumel 1000 merci bandeko bolingo na banzi kolanda émission na biso oyo tosilaki kolikisa yango po ete boyeba basango nini oyo bino bokonde kozela na banzi ete moto na moto asili kotire leson na ye na oyo esili kolobama na esika oyo yango ete tosengi na bino ete boboto ezala na bino na bafamille esika bozwani na banzi ete mbala ya nsima biso boto Zumel 1000 tokozanga te mpona kopesa bino lisusu basango oyo esengeli mpona bino tosiki wana mpona lelo merci mingi www.zumel1000.com ezali wana mpona bino na banzi ete bokozala dessus te nsima ya bangonga nde boyebi nini oyo tobomeli bino merci